Bomoni tozali bosa mesa mapasa na kofongola nzungu oyo na nzungu na moni awa na kati eza Thomson na ngai batia mwamba awa na mona ifale za la poisson ya kokalinga o ba bengi Thomson okalinga o Thomson akotumba Thomson akotumba donc na émission na biso to lobela on na lingala eza Thomson na biso akotumba bomona ki ndenge episaki ba Thomson na ye o eza loso awa na mona eza madesu donc madesu amapasa babi azangisa mbisa kauka na kati te ate mbisa kauka na kati Ok, bonjour bandeko balandi bisika nyonso boza devant ba écran na bino eza journaliste na bino Tamar Kapinga mwasi apemba zanga lisumu nde na lobango mwasi akintangumi na ndaku lelo toza na commune na Limete na quartier Kingabwa donc na ye kozwa mama na biso mapasa na olakisa bino toujours na kati ya émission Kudia Mbote na eta bino na kati ya émission Kudia Mbote tozolobela oyo etali cuisine congolaise avant na banda émission na nga journal lelo na apesi bambote na nga na cameraman na ngai mobali ya pembe azanga lisumu Marcel Bouchabo na apesi bambote na nga na ingénieur Dav Lumbama bambote na nga na mama Betty Masembu mama de coaching grâce à mama yango bomoni nga liboso na bino lelo naza liboso mapata mama na ye ndenge azosala malewa na ye ana quartier Kingabwa malewa mama eyebani partout bomona meme na babilili mosusu oyo daya tozizi bomona nde bakilien bazolela par rapport à air mama kendaki ngaba rompwe ngaba baembouteillage ya kini bana poto kino mo boyebi place bozolanda biso kini ndenge eza na baembouteillage banini lelo naza na mama. Bonjour mapasa. Bonjour. Santé. Ok, merci maman. Bana photo partout na mokili. Ba client na yo bana Kingabwa bana Limete bana Lemba bayaka a kosomba biloko bazolanda yo na kati ya émission na biso Kudia Mbote maloba nini oyo kokoyebisa bango. Nazana maloba nini ya koloba te bayaka kaka bakontinue koya kosomba koya makasi bamo bayebi bazovivre ndenge bazolia mpona lambaka likola na ndako. Ok, d'accord, bandeko balandi boki mama nenga lobi alambaka neti na ndaku na minute oyo tokoconfirma onde mama abi alamba neti na ndaku parce que bafi ebele na kati ya ndaku bayeba olamba te bamibali ebele bacélibataire mpe bayaka awa bayaka kolia elongo na mama na ambiance moko ya bien sikoyo naza na mama na moni awa ozokalinga Thomson na Thomson na biso koyebisa biso baépice nini oyo osaleli na kati ya Thomson oyo ozokalinga. Épice eza mingi to tosalelaka te natiaka tangawizi natiaka ai natiaka muscade natie kini po biloko wana nde kolongola zei po motu alia Thomson ayoka yango mpimbo ezala na kati. Ok, vraiment namoni awa okolakisa biso babiloko mosusu namoni eza ya kofinika awa mpo bana bandeko balandi bayeba nini eza na kati ya babol on a vraiment na bol ya soki okalingi Thomson akalingo chakawa na chaka kuna pour protéger nzizi ya sunga te ezalaka bien protéger na kati. Ok, d'accord, okokinisa ngo. Alors na sa bol awa na moni lo mosusu eza ana kati eza nini?
na sa bodo wana ezali Thomson ya kotumba eza mbongo topartageaka yango mbongo epai mpio lepai nasali basosi nyonso ti ndenge na kokoma ngoma ya kotumba yango nde yango wana eza na boli mosusu. Ok, na kati ya Thomson na biso kotumba mama namoni Thomson akotumba eza différent na Thomson oyo okalinga. Ya okalinga namoni yango eza trop naturel, eza un peu pembe, mais oyo otumba na trouvango eza rouge, c'est comme si batie ba tomate ou bien batie ba épices différent na oyo. Ezalaka bongo ya kotumba ezalaka bokeseni na ya kokalinga. Ya kotumba totiaka na ba tomate anja po ekomisa ngo bokeseni na ya kokalinga. Ya kokalinga totiaka kaka épices ka o wana na lobi nde tokalinga ngo na lobi. Ya kotumba il faut tolatisa ngo tomate po ebima kitoko. Ok mama, mais nazomona awa na kati ya restaurant na yo namoni juste biloko mibale, namoni Thomson akokalinga, Thomson akotumba oyo eza na moto kuna eza nini ici? Ezali loso. Loso, à part loso na Thomson olambaka suni na Thomson ya kokalinga na lambi yango na ngai nakalingaka mpe makayabu. Okalinga makayabu, mais madesu ezaki? Madesu déjà ese bimi libanda. Madesu nzungu ese bimi da libanda place mama tekaka awa na kati eza neti place eza neti cuisine, je peux dire eza cuisine place mama lambaka mais so asisi olamba tiaka babiloko naye na babol adepose ngo libanda. Ok mama, na babiloko osalaka est ce que ose retrouva nango? Ose trouve mpenza na ndenge ya l'époque ya kala ezalaki ezaki awa tose trouvaka kaka mpona ekolo ya masango ekolo ya fufu olambe libanda ekolo ya masango ekolo ya fufu. Alors mama nanga oza na baleki nanga sikoyo peut-être ndaku mai courant osala ndeni mpona ozwa charge ya bandeko nanga mpe charge ya ndaku kaka na mosala na oyo bien mosala mosusu eza bie basoutien mosusu basungaka yo na mosala oyo jamais nakoki kofutela courant na jamais nakoki kofutela ndaku. Ndaku ezali na motu oyo afutela ngai konga naza yana yo nde moto afutela ngai ndaku na mai mpe baleki oyo amike mike oyo azwi mwa lisungi afuti mai oyo azwi mwa lisungi afuti courant mais ngai ezalaka kaka eniki kaka naluka kaka ekolo ya masango na ekolo ya fufu oleke bazala nzala bakende kotelemela bato basala boye ndenge ado ngai kosala na ngai eza kaka nalesa kaka mais mpona ndaku mpona courant mpona mai bango na bango bana nde bayebaka ndenge ya kofuta. Ok, merci beaucoup na bandeko na ngane bozo soutenir mama na msala o azosala msala ndako bozo soutenir ye na bamai kofutela ye o na moni awa azosala ete bandeko na nga balala nzala te bayaya na nga baleki na nga bakoko na ye mpe balala nzala te eza mosala kitoko na miniti oyo mama okoyebisa biso badifficulté nini oyo okutana nango na kati ya biloko oyo olamba oyo ozoteka na balabala? Bon, normalement biloko ya kolamba mpona koteka na balabala il faut ozala na forme eloko ezopesanga mpasi na ifo soki fo ezali na kosala nyonso oyo motema kobenga me lokola ifo eza moke nde yango ozomona ngai mpe naza mpe na biloko mpe moke. Mama namoni ozokosaisonne babiloko yango kitoko. Eske na baoccasion ya boye so neti mutu abengisi yo peut-être na kati ya cadre ya feti kakofuta yo okende olambele parceke bana kinga bwali mete mobimba bayebisi nga loboko ya mapasa nde likambu donc mapasa lambaka kitoko wapi bana kini bolanda nga mpe nga moko journaliste na bino mwasa pembe nazala na mpe mpona meka biloko mama azolamba parceke naoka batémoignage déjà bolanda babilili nde tobandaki nde bandeli nde mama banda kolamba bandosala bathomson na ye bakile nde babanda kodeklare vraiment abandi na retard bazali na posa osomba babiloko. Mama na kati ya monde ya biloko olamba oyo okoyebisa nini bakonzi peut-être mpona lisungi mpona nini eloko nini okoyebisa bango? Normalement naza na likambo ya koloba te mpona bakonzi mokonzi oyo amoni ke nzambe akushe motema na ye akoluka yo soki aza na makoki asungi ngai mpona tya mpe malewa monene ezala monene kokolesa bana oyo naza na bango ole bazala bakuluna ole bazala bamiyibi mais nga natelemi matingaka mpona kolesa bana bazala bakuluna te moto motema kokushe asungi ngai établissement ekomi monene mpona lesa bana nzambe akopambola ye vraiment nzambe akopambola bakonzi na biso bao baolanda biso meme yo mwana poto place oza yebaki euti kina bon apoto jamais okolongwa a oke kinsa olia malewa nga moko en personne journaliste na bino da na mekango
parce que na kin na yebi ke ezaka système à malewa comme na papa qui musala zongi boy mbongo eza muke à cause à juste na 2000 francs ya pamba mama kotala abanda na makala abanda na mafuta to abanda na ndunda to na Thompson omona ka mwana tindi na malewa akende asomba peut-être biloko à 2000 francs juste pour esunga bango journée eleka mama na minute oyo baza kolanda yo okoki koyebisa biso na kati ya biloko oyo ozolamba eloko nini oyo bakilient na yo mpe bakiliente na yo bapréféra makasi kosomba mingi balingaka badesu na loso nde balingaka yango mingi badesu mpenza enyumbelaka te nako kotikala na Thompson na ngai na nsima Thompson akokalinga kotumba na nsima me badesu se tokomi 14 15 esi esila mpona fond eza moke soki fo ezalaki mingi na lambi na ndenge esengeli peut-être ekokokoma tipo. Ok, merci bandeko balandi. Merci na ona ebisi bino bozolanda na to comme na suka émission na biso te tozozila mama étape par étape na ndenga kotiaka biloko na kati ya ndenga kotiango liboso ya mesa ne parce que ona ebisi bino ngo ke eza cuisine eza na kati ya ndako azolamba mais esika atiaka bureau na ye eza libanda esika mesa na ye ezalaka eza libanda ya solo tozela après quelques minutes tokoma wana. bakisa makala bafiti panga bafoto Thompson aye kaumea totofela na kwawa ngana utuza kisi na nanga ndabo tina tala biloko neza bo nazoka posa na dinda tana mabele moto yango asala sosa moto Jeanne yo mdo osala makamba bolelo 10 heures déjà na uti lombo non soka Jeanne okufi ya hotel Elo passé na nani na nini na chaîne na YouTube Libanga TV biso ba chaîne ngo kima kima nango apamba pamba ba nyonso bakotika ba YouTube nde ba blog ekomoleka mwa mingi nakamu kutanga tingabi pecho zote ndanga nini ma nani makamba nani oboye ngana osana nango nini awa na ozo comprendre te zoka mutu niveau mati eko à l'aise mutu wana ye mo mutu akoya obia kobenga bino aobenga ngai benga yo etema na bia kana mutu makambo ebele tibuza sana ketele bia tondem déjà amutu moko ndire mutu esala bien te isala kiliki alors bon la bon sangoto na munene pardon ba faire na ngai hôtel ma fort
Bonjour. Oui. Ah, tout bon. Dis-moi, fais-moi bagarre, tu vas faire un an de bébé. Mon ami, le top, ton de 12 heures, ça la kepa boîte à moins, je peux chercher ça. Babé. Voilà. Mais maman na moni olongola ba nini oyo ba matoko lo bato mso batika ka ba biloko ya matoya na babi ekondisa attention ti o baliaka mote baliaka mote o bakisa nyau bambwa bangulu atika biloko ya setina kona bato ke baliaka ti batika ka oyo peut-être balongola mais oyo ya matoyi oyo bato mso batika ngo oyo ya matoyi bato mso batika pe nini oyo oyo pe na moni yo tiki ye nzela oyo yasala nyonso otikaka yango mpona balongoli yango misu balingaka te ya bango te ya papa bango te yango atolingaka oyo ezali ya kolamba ifo nalongolaka biloko nyonso oyo ya kokalinga soki olongi jane kwanga soki olongoli babiloko wana bamona yango ekomi mokuse Jeanne. Jeanne bon ouais. Bambongo te bandoko ne mapasa bambongo. Jeanne bambongo. Bandoko ne ba pasteur de ba de babo. Bana misatu na morgue si ba souffrir. Émission ça na likamtenga na za ba parti tito ke montant on est na machine. Supo double pesa makambo. Mama pesa makambo. Omeke yango kangamie. Supo double pesa makambo. Supo pesa makambo. Supo double. Mama tonga to se lo moi. O supo na eleki. Supo double pesa makambo. Bon filmer visio. Ah. Que soupe epesa makambo photo film ngoti e bana peti. Ebite. Ya loboko. Soupe na. Zamba soupe. Soupe à double. Filmer suko mutoye. Fa filmer muto yemba don yemutu da salia da soupe double o ka onde pesa makamba guna on. Donc faut na filmer au pe.
Pas été. Hein, maman? Ah, non, ça ne peut pas été. Oui. Oh, Lucani. Thompson est venu non, hein? Maman, il faut ça là, effort et lamba avant. Il y a déjà gagné des clients déjà. Il faut ça là avant de le avant. Na ba mbouteillage pe ya rompo. Utu ba moko ya masanga ba lekelo mai na komuna ngaba. Chaque jour, je ne sais pas comment je vais Joyce! 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 Mwana nini azawa na ya? Yo ndo obenga Joyce yaka. Somela atangawusi wana. Kimamba upardoni pose atangawusi wana. Esika ngomana oyo achebe pisi.
Coco. Bonjour, Bibo. Belle aussi la pourquoi non mata mais pas de ça on va comme à droite et là il y a 300 francs mais Bibo et ça non tête la négo là on bi maté Vraiment que ce qu'on calme. Ah, mon ami, Monument. Double. Ça va bon. Soupe. Bonjour. Soupe. Vrai chéri. On va vous savoir que tu m'attends les anciens. A filmer maman. Maman bête va soupe bouillon. Filmer la soupe ma déce. Filmer la soupe ma déce. Oh filmer à épices. Soupe. La bouillon petit, la bouillon. Cara pilota.
Ngaye. So ngapi na telefoni ngapi na filmi yo filmi ngapi na filmi. Parce que plus on s'en noir point. Wana au 500 on a ba ki biblo nyo somba moko. Ouais, zali mungwa. Muscade, tangausi, ki le tout ça la boye pona kusilisa zei na bis. Vous allez na zei te. Parce qu'on partage des sanimbis au côté à moi minene au kuna moyenne. Donc on partage en bonde. Oh ezali pona kutumbiza mbongo. Oh ezali mpiodi pona kukalima. Mwana siku fali na cha oyo po ebimisa mbisi couleur différente na oyo okali na oyo okali. Vous comprenez? Kalinga pourquoi pas au pe anja na mona na ba restaurant sous pe ba chango pe anja pe comme couleur. Pona ngai na ebiki oyo totika ka boye. Sa anja to chaka ne pona kutumba po ebimisa couleur mususu ezala bokesi na oyo. Ndenge ngana salela musala. Oyo okalinga na chaka muti. Zala. Otek. Hey, Madesu. Kia. Eh, Madesu on dit kitoko. Kia. Oh ya lufu ya Madesu a pembe. Vous comprenez? Bishi. Eh, gauti mongo ya mosu. Donc client on a moni aza pressé à Madesu ne beli bien te meya et karabati là est vraiment. Aza pressé azo kinda kana nzita. Wana. Kokola balinga kava ba kinde balia. Madesu. Oyo fumata ba 30 minutes. Il y a un mis bien de gouvernement.
ça m'a bien, c'est au lien, ça bien. Kateyo. Parce que il a ce sur le pas mais le va me dire pour voir film pour aller la liste au camp. On a pas solo de ça. Maman est là qui les maman pour faire. So batanga moni ni. Oh soubi. Yalo wa bishikwa na leo pesa kwa desi. Lo sona tu. Ebeli yaka yo sumba ya. Ebeli te. Big. Bien maman. Maman la journaliste va comment yo kasi boso la caméra. Maman il a sa caméra. Caméra téléphone, il y a une téléphone. Il y a un film qui se tourne pas. Siko, ils sont en moins micro. Micro pe moi na zali. Na mudaza kuna te? Na mo oui. Yemo oui. Il mudaza te na Monica Masanga batafiti. Kola mutakuti journaliste. Ah, charge à kuti pour. Bon bien, je me suis dit là où ma casse au coin Nigeria mutazi mbazate mutalo tazati. Loko lebi muto na liboye mazoko koto yoka bato ba tu betonge to. Donc Rita yo somba biloko ya mapasa et mapasa yo o évolue vraiment tina bébé tanda simbi bol na ye. Ayo somba biloko soupe bébé oyo mapasa vraiment non senga no lamba na temps pour na mo ba client no ba réclamer air Oh Thompson a kotumba et Thompson a elengi na ebelte mais non sentir pena loboko. Qu'est-ce que y a mutango lamba pena. Na azarabu ya. Ok, bandeko balandi sur Libanga TV na émission na biso ya Kudzambote nga moko journaliste na bino moi sapemba zanga lisumu na ekisa bino no bandula ekisa bino ndenge la cuisine congolaise ndenge toliaka na kin ba malewa ba dendo ba nini bomona da na tourner ki émission déjà ba dendo na sirga bolanda kyango na minute tozaki pa ma passa dans balobi kinga ba mobimba ma passa mutankanga ki masolo na sir bolandi ba image bomoni ndenge mama zolamba siko na epa maman ko website so ba biloko nyonso oyo la est-ce que c'est dans les mêmes jours? Oui, c'est dans les mêmes jours. Maman eloni oyo sala ka pona ba client na oba ya kaka ko sombela yo pona moni ba client ebele vraiment ba yeba yo somba awa obanda ki retard mais bazwana ba 5 bazo somba secret na vraiment ezani eza polamba biloko kitoko bien ezani. Ok, toujours na kati ya émission Kudzambote bomoni mapasa alakisi bino ndenga lamba biloko na ye ba episi ni na salelaka sikoyo mapasa ko ebisa biso ebela biloko yo lambi journal lelo est-ce que c'est là les mêmes jours? Oui, c'est là les mêmes jours. Ok maman na biloko oyo et là les mêmes jours mais eloko nino koki ko ebisa bandeko o baza na kati ya ndako bazolanda biso partout dans le monde ate parce que babi ke baliaka biloko maleo ate biloko maleo msusu ba mama bolalisaka kango boye bo chauffer na tongo et comment ça ba ba mabumu pasi ba diarrhée eloko nini bokoki ko ebisa bango. Bon na ebité wana bango selon ngai biloko maleo eza biloko ndako po muto azoli alala na ndako. Comment possible ko lamba biloko maleo mabe o lamba ndako malamu? C'est mieux kutu ya maleo ezala bien ke ya ndako. Ngana ninge na lambela ka pona bana musala ala kila banina terministe na sali 26 ans. Na kati ya terministe so ko mama pasa ba yebengai. Ndenge mona milipe makambo ngano tuti awa na limité. Na lamba ka sila les mêmes jours.
Ok, bandeko balandi bomoni ma pasa ndenga elisi bino abandi musala ne lelo te abandi musala ne depuis terminus, donc je peux dire lemba terminus abanda da kolamba bolandi mot de la fin na bandeko nyoso bazolanda o na Luanda na poto okoyebisa bango nini bambote no pe opesi na bandeko na yo bana na yo place baza. On a na mingi ya koloba te na sukisika wana na pesi libota na ngai mbote na njeni mama na ngai nanga na mona na ngai ma colonel na ba o nyoso batikali na pesi ba mbote. Ok, merci beaucoup, merci ma passe à la monte comme na suka émission na biso bandeko balandi na ok siko na mesa ezaki na cuisine place mama alambaki sikoyo mesa na ye oto benga bureau na ye eza na kati ya balabala place mesa na eza atie ba biloko nyoso oyo alambaki toko bima na bino libanda comme ça totala ba biloko o mama alambaki. Comprendre. Ok, bon moni tozali bosa mesa ma pasa na kofungola nzungu yo na nzungu na moni na kati eza Thompson na ngai batia mwamba awa na mona ifale za la poisson ya kokalinga o ba bengi Thompson okalinga o Thompson akotumba Thompson akotumba donc na émission na biso to lobela on na lingala eza Thompson na biso akotumba bomona kindenge episaki ba Thompson na ye o eza loso awa na mona eza madesu donc madesu ama pasa ba bia zangi sambisa kakana kati te ate mbisa kakana kati ok ba bloko na ye na mona ngo alamba kango kitoko bana limete nyoso kinga boa balela bloko ama pasa makasi na pesi bino ba merci place boza na moto comme na suka émission na biso avana kata émission na nga na pesi ba mbote na nga na cameraman na nga mobala pemba zanga lisumu les grands prêtres Bochabo Marcel Boika na pesi ba mbote na nga na mama Elise une des grandes sœurs na nga quoi na pesi ba mbote na nga na mama Passa ba mbote na nga na papa Dave ingénieur Mbama na pesi ba mbote na nga na mama Betty Masengu mama ende coaching solo grâce à mama ende bomoninga liboso na bino na minute oyo na bosanité na pesi ba mbote na nga na mobali ya mubindo de métier noir na pesi Mike Bola ba mbote place oza famille Kapinga mobimba ba mbote na bino na pesi grande sœur na nga Mireille donc ba mbote place oza na bosanité ya talaka yo zo sala ke petite sœur na yo azala na pesi ba mbote na nga na ba fan na nga nyoso partout bozola na nga na photo na pesi bino ba mbote na kati ya émission Coup de mbote je vous aime trop bye de gros bisous. Mota super